Na yeba nge no so boy. Mon kono za bo mo ete bo la nganda ni. Iye sali. Pita. Ya excusez, on a bien dit là. Te tika kol ba yive tika bo ya ma tika. Mon kono za te. Bo la nganda ndenge nini. Amaboka nzambe. Bana nanga bo vive na bango ndenge Amaboka nzambe. Et puis Nzambe mo ayebi oya bomisaka pona bisu bana na ye par rapport ndenge atinda bisu na samu kilo. Bonjour, na balandi nyoso ya télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend na air oyo kolanda émission na biso. Bande kotozo ko lobela likambo ya Charlie Vide loin azali kolela mawa elekeli paramu monde ya théâtre maboke na biso bolingo ezate. Ndeko na biso azalaki na mbasu oyo déranger batan ebele ba problème pe eza kolanda ye bande kolanga ye ya kokamwa. Et uti koleka na mingi te mwasi akimaka ye atikie azana bana bande kolanga vide loin problème. Charlie Vide loin momoni awa azalaka munene mbinga santé normale mais problème oyo bande kolanga redia lobaka libala avant ya kobala tuna sango na bato bala kala bande kolanga tobala pona sentimate Vide loin azaki na vie na normale et abalaki mwasi comme bato nyonso abalaki mwasi mais makambo ekomelaki ye bande kolanga pasi pe mawa ya komona ndende kona biso a souffrir. Lelo oyo bande kona ngai banda kobela na ye bato bande ko visiter te Vide loin amoni ba comédien ayebisi bango soki na kufi bokolelanga ndenge nini bande kona ngai. Alors epesi pasi komona ndenge bolingo na kati ya comédie na biso maboke na biso ezate. Mutu aza kobela bozo tala malamu te bato osunga te ba consoler te aza suna mwasi te ya ndeko na biso Charlie Vide loin aza kokonda se kokonda bandeko video totie awa azali kotuna soki na kufi bokozala ndenge na bana ngai parce na bomo boye totala na kate to bana ba santé te bongo so na kufi bana ngo zo ndenge nini aza kolela déjà na yemo amona ndenge parce que ba problème ezo bakisa toujours à tout moment. Tala bana na ye bandeko nanga tala bana na ye tala ndenge mwasi oyo azaki na ye vie aza komene bandeko nanga eza façon ya koloba ndeko Charlie Vide loin aza na posa ya batu nyonso oyo baza posa na ye ba consolaka ye parce que ba problème ezali kolanda ba problème olandela ye soki to sungi te Charlie Vide loin to ko perdre ye na sali e video oyo par rapport à komona ndenge azali kolela to landa na sima to zonga. Na yeba nge no so boy. Mon kono za bo mo ete bo la nganda ni. Iye sali. Ozana Pita. Ya excusez, on a bien dit là. Te tika kol ba yive tika bo ya ma tika. Mon kono za te. Bo la nganda ndenge nini. Amaboka nzambe. Bana nanga bo vive na bango ndenge Amaboka nzambe. Amaboka nzambe ya yebi. Quel jour? Hein? Ce jour là ne peut pas arriver. Kulutu Nzamba za mettre ya tempé à circonstance. Ça c'est une bonne phrase. Et puis Nzambe mo ayebi oya bomisaka pona bisu bana na ye par rapport ndenge atinda bisu na samu kilo. Na profiter pour moi bande kona souci nanga kaka souci nanga na o bango mokono azalaki il y a de notre encore là tu encore là ozali na encore là voilà je t'en Merci maman. Ozili okese mais vieux Koba. mais c'est pareil Vieux Obomé quand Je l'ai jamais lâché. la chasseur il y a na banyama zamba. OK. Donc il y a bio là. il y a une chose nde katala ebi ba makolango ba mona onka Jimmy yo kana te
mokolo wana makolo ana se bisono maliki ya ngana kofa muntu Belgique nanga ko bisono dishe sa bonne kana na on s'en a pas tout le monde. Tata eu aujourd'hui. Tu vois. Au monde mais déjà me poler ça épée. Tu vois c'est épée poler ça. Attends ça ina nani ta kufa. Na ko tan cha. Te wana biso te. Chapa nini? Yanga hii. Okay, nani mako? Lunga ndo. Yo sakana na biso na maiti. Yo sakana na biso na maiti. O sakana na biso na mai yo. Iyo sakana na biso na mai. Biso yi. D'ailleurs, avant ça, la maman déjà ça. Tu vas nous envoyer ça. Tu vas nous envoyer ça. Phénomène. Vraiment mudita ça ni de na mwe ndira zui moi. Mudita na pese lo mongoti. Ezaka yo na mudita. J'ai mais na mono lobi ba leader a miss na mone ndira we ça qui moi genre fallait que la mudita pese ko ye. Le lobby leader miss ko ye lobby phénomène na maman Sarah Boya honorable Lecolézer. Ah, c'est bon. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que nous savons des merci parce qu'elles ont demandé à ça de nous. Marche bien. C'est moi qui veux. Viens au Monéga, 6 mois. 7 mois. 7 mois, mon président. 7 mois. J'en ai à faire. Aya fumene kwa nuba tinda kisotoreka kona munokubuye mutarifu kumobenge Sikana ndio kusema sasa ngana sisi na mwivi na sina ngapi kwa Ça fait partie des êtres vivants. C'est vivant. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Alléluia. 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 Na yeba nge na so ko ko no zabe ko ite bone la ngane ni Iye Charlie ozanani kita excusez on a peine na te tika ko ba yive tika bo ya ma artiste tika mo ko no zate bone la ngak ndenge ni Amaboko ensemble. bana na nga bo vivre na bango ndenge ni Amaboko ensemble. Amaboko ensemble. Yaebi. Quel jour? Hein? Ce jour-là ne peut pas arriver. Kulutu
Nzambaza mettre ya tempé à circonstance. Ça, c'est une bonne phrase. Et puis Nzambe moi ebi oya bongisaka pona biso bana na ye par rapport ndenge atinda biso na samu kilo. C'est pas pour rien Nzamba permettre biso tous à la artiste et autres ça. Ezala mutu mususu lelo oyo toujours que na makama ba députation baza ba député ba tché ba candidature na bango tant que ba député. Et nous sommes les comédiens. On Nzamba permettre que biso identité na biso ezala combat comédien. Toboité être comédien c'est pas dit que Rui Kolobake o se limité wana Rui peut ko kende na ba branche mususu. C'est tout à fait normal. Mais yaya Nzambe nde malgré komi nani na mokili Nzambe nde mutayebi destiné ya moto. Alors tout ce qui est en côté parce que yé morazali mettre ya tempé à circonstance. Merci aussi na passage de la foi. Merci. Azana mboka mupaya na asinda mboka ya confiance nyonso. Et puis maloba déclarant na boko bwaka batebele basulinga peut-être na pombo sala mpusa koyi. Merci na msena Nzambe de la foi passage de la foi. Merci. Na profiter pour moi bande kunanga ba Christ. Souci nanga kaka, souci nanga na odo bango mokono zalate. Il y a des notes encore là. Tu encore là. Ozali na tu encore là. Voilà, il y a ton Merci maman. Merci maman. Ah Nzambe. C'est Dieu qui désire de la mort et du séjour. Les noms, on les sait pas comment on donc tu encore là. Réserva l'eau moro. Tu encore là yaya. Bosco de kosa boka kate kwa. Katate. Hey. Yeah. Oh, ve, o pesa gade. Navia o fu mudita. Hein? Mo fu mudita. Fazala. Sasa na kanyo pe mame. Oh. O sai ni. O sai ni. Comment asami emo kinga otela mate. Ndikwa asekela problem Charlotte Matongo kalika nzuma ka. Place que na ke. Mukema. Nza belo bilanga isa. Ni. Na kama chio na me. Ndiko mo baba ngani bali. Makema na bikelo ka. Makema na bikelo spati ndiye musika. Ndene bango. Donc ba plus qui sur place ça. Bosco boti mulani no ba. Bela na même na bela. Na ki na. Ah oui. Marche bien. Simon qui là. Ndio mwenye kama 6 mois. 7 mois. 7 mois mon président. Azala kwa ngoma. 7 mois. Ndane ya fanya ndio. Aya fipele kwa nuba tinda kitso toreka kona mnogo yebe mtarifu kumogene ndio. Tika na ndio aussi basa kwa sambe kama. Ngana sio na mwezi na. Basi na ngapi kwa sambe Ça fait partie des êtres vivants. C'est vivant. Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Alléluia. 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 Na Yesu. Alléluia, amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Soy ese rongananga